Osangisi yango poni. Bango nyosto baza musicien. Te osangisi na ndenge mais na parce qu'on a sens que bato mususu bazoyela des artistes aneti polémique. Des artistes nanana. Des artistes Fally Ipupa na leki na ye Inosbi. OK. En tout cas, tout d'abord on a banana mon ami d'enfance. Fally Ipupa du Cap la Merveille. Donc Hustle. Bolongo msu na polémique ezaki Fally na Ferry. Bala mo bolongo liango Fally na Ferry boyemba mo Fally na Inosbi. Amsu Inosbi abatu acho bandana ye. Donc tu comprends, donc sur l'élo et comme il venait un concert mo que fallait y avoir yemba banzembo a rosa boyemso Inosbi a roya na barumba ti. Nanga wana zali Inosbi aza petit a Fally pour Fally pas pistona et pe na ndenge ya makambo ebele ne po Inosbi a yebi ke wana vie na ye. Otano niveau te bota lelo côté bolimba la moko bosali sa guerre ya Fally Ipupa na leki na innocent o bakoza kotika na guerre te pona ngana osenga vraiment ndeko na ngai Inosbi bakosa yo te beta musique no ozo beta musique no kitoko beta musique no kitoko balinga ko bebisa ba via baleki na bango baba ndokosa ba oneti bazo rater. Besoin d'acheter une villa à Kinshasa, c'est désormais très simple. Contactez Notariat Conseil et Assistance Noka, spécialisé en gestion des patrimoines. Des maisons à vendre à Kinshasa, à l'exemple de cette magnifique villa des 380 mètres carrés étalée sur un terrain de 906 mètres carrés aux prestations raffinées avec des très belles terrasses couvrant 23 pièces dont 5 chambres à coucher, le tout dans un cadre verdoyant où règne le calme absolu. Notre adresse, 8e niveau de l'ancienne galerie présidentielle, appartement B1. Téléphone, plus 243 91 042 68 18 ou nous écrire sur WhatsApp 0032 48 68 12 626. Banagin Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Mesdames et messieurs, très heureux de faire attendre devant vos postes téléviseurs, vos tablettes, même vos téléphones entrants, messieurs. C'est avec un grand temps du monde. Plaisir que j'aime communiquer avec vous, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité, votre confiance sur notre chaîne Afrique Info. On voit de commentaires, on voit de suggestions. Veuillez écrire au bas de votre écran. On va essayer de lire vos messages, vos suggestions. En tout cas, ça nous aide à perfectionner notre travail. Hein. Comme d'habitude, j'aime nous amener nos invités du jour. Aujourd'hui, c'est avec Wassan Kardem Kunta, du Wenge Musique à Maisonneur. Ça fait avec lui qu'on va entretenir cette trop belle émission, mesdames et messieurs. Toi, il est bien que c'est Nyama Azouaki, diplôme master, c'est pas donné à tout le monde. En tout cas, si disciplinaire comme World. En tout cas, c'est pas donné à tout le monde. Ils ont single pour na artiste nyonso ya mbuka na biso ils a fait pour na Wenge Musique à Maisonneur na biso et surtout ya on na koluka ipinza nde tout so amoké par rapport ya actualité wana mbote Sankara Nkunta wewa. Ouais, merci Divine en tout cas Kala. Namona Kala, namoni munene, namoni vraiment donc chez Frank Stemai, ozo futa mapena donc là on a sepeli vraiment ma casse. Naebi que bon, il y a vie prévenue dans le bâtiment, mais naebi que ça va déjà. Très bien. Dans selon prophétie, on dirait déjà demande à mariage Ezali, mais selon prophétie, hein, demande à mariage Ezali. Ça va déjà, donc voilà. En tout cas, Frank Stemai, merci. Pour Divine, ça n'est pas babatou. Mais il y a peu de cœur à boyer. Tout le monde a été. Sankara, Osaka problématique, santé ça va? Oui, en tout cas, santé ça va. Nous sommes ma rameza tellement belle. Nous féliciter tout d'abord moi na biso exaucer ngama parce que exaucer azamwa no yo vraiment sali biso fierté moko asali biso apesi biso nerf moko na to monate. Bino banani.
biso nyonso ba congolais parce que bana ba artiste to ebeka artiste ba voyou bana ba batanga te ba vie sukaka bongo mais lelo ezaki ozo sentir que bana na biso ya ba artiste ngona ni wera son aza déjà grand icône na mboko yo asisi classe en tout cas faut qu'on féliciter classe en peut n'importe quelle classe mais master donc master nazo ebate mutu mususu ayebite mususu donc so akolo mususu master so mangu ba zo comprendre master te mais en tout cas master ezelo moko ozomona ke mwana wera baka na souci classe parce que ba tchaba ngelo mona mutu et pas ya Mampata na werason ba ebisa bango ke classe kaka muteza na venir à part classe et l'orezati nzambe donc classe mutena venir donc na sens na mukila se nzambe aza au-dessus de toute chose maramunyo to associer ngo ka na nzambe sans nzambe l'orelekezati pour son nzamba kamata to tanga classe ba retirer souffle de vie otangela ngo ba poza na sergei donc voilà. Et on en tout cas werason nde bachaba na bango fu batanga bongo batangi bongo Léona Souka exaucé master en tout cas félicitations en tout cas moi na biso to ebinde to kolobate mais tant que to fanda to mon vraiment qui a honoré biso ezaka moi na werate mais ba musicien lelo baba na bango pe mususu bila ba musicien pe bana bazo tanga de ezo salaka ka honneur surtout ya ba artiste. Artiste nanou, artiste surtout artiste musicien, artiste comédien, artiste peintre moi na bango sisi. Et puis ça la fierté na ba autorité. Que en tout cas tous na ba na biso ba otanga libanda. Oh lelo lobby na bango donc Congo ezo la sirène à venir oyo ya Congo lobby parce que bano baza awa ebele ba sombi bulletin ebele zo mo apena ke licencié masala décharge bokimi. Mutumso mona na gradué mais comme na makamako tanga ozo mona bena si ozo pardon ils a problème. Donc tu vas comprendre que bano ba bima libande sika ba somba bulletin te. Et si on sentit que le professeur on corrompu nanine so meki longo école to ba makamwana te il faut travailler vraiment na maele na yo ya ngomoni ke lelo to lobite ke ba école bela ki ça c'est ça bongo belé pe bazo tangisa vraiment bien et belé pe bana belé bazana ki ça ba tangi pe danger mais la plupart n'enga enseignement beba ya ngotolo ba ke mbato ba otanga libanda plus bana lwa ba exaucer master Lobby to roza na présidente na Congo na toza présidente à moi cité au monde a exaucé moi na wera présidente à Congo lobby to roza même si il faut te applaudir makasi yango monique lelo en tout cas tozo sepelape et puis tozo pesape conseil na artiste belé non ka artiste mais batunyo ce belé photo to serré to za la bena vigilant na babana moni lobby ko fanda bo moni ba Samantha Monique mona Sankara de kuta sisi classe moni ba Sam moni ba Samuel eza plaisir makasi so ke bo moni amsu mwana bana ya fali pupa dikap la merveille ba sisi classe que za les sengo moni bo ke kuna bana ya vena biso Josanyo Kalongo bana ya vewaze quoi bana ya Ferré bana ya Riche bana ya président Jibempe na bana donc tozana besoin que ndenge ba wenge ezalaki avant beta musique il faut qu'en des classes il faut tanga basala ke loko wana et kitipe na bana ke leona minute faut bana batanga classe quelque part soki mutu muso aza na famille na epa koloba oh bana ba miseko ba aussi sa classe bino mbongo nyoso nazo cha mbongo nyoso nazo pesa bino kaka ko sakana mbongo il faut que classe donc yangwana eloko exemple yo à suivre exaucer pesi biso ezaki bana biso vraiment to veiller na bango batanga classe parce que ba musu bazape na bambongo mbongo ezangite mais bana ba otanga te wane comme siko envoûtement familial ezo senga siko yo prière de fois ba sambele la bango par rapport et loko ni ezako envoûter bano ba kende kaka na kotanga te ba bébé sa vie ba traîner ba plonger na komela biloko makasi ba yana ba mwana mo bana bona mbongo mais azobi malibanda po asala connexion po ba brancher ye azangelo côté mazo tambola ya mibali ebele ya ba vina epo ozo comprendre donc ça vraiment problème moko sérieux ya moto senga pe ba passer loko ba Claude Kabundi walesa ba passer loko la ya lilo ba Paulo Dominique ba passer loko la ba Moïse Mbie ba passer loko la ba frère Patrice ba passer Mampata donc ba tunyoso wana ba kamata bacha Congo na ba prière pour tous on a besoin que et loko etele melarabana ba sambelati molimo ane le kaka air nini pour milimo za na air le kaka milimo ki ma classe mso le ka 5h30 bon molimo ki ndumbe le kaka mso 15h et bando cheso ba poudre et bande mso on se comprend molimo siko ya mso ya ko rater mabala pour ba père wana mso déjà
19 babando sa de réunion te oya kobala te ya za fier mingi ya pesa ngambote babando décider pour na ba vie na bino parce que soza na via prière te bango bazui décision yango zo mona ke lelo na minute il faut batutu ba comme bana ko prier en tout cas yango mona mbio ki na remercier Exosengiama et puis toza sous na programme il y a le 22 dans le 22 toza na concert il y a Kafu oh vraiment tozo beng ça vraiment bana poto bazo ta ba délégation belé le quoi ba golf kizo la dégâts matériels toza na ba délégation ba Kim Saloum Neymar congolais ba Nes Makia Didia Tabo papa na Jonathan toza na ba délégation ya bato belé bazo ta bazo ya le 22 oyo bon mon apena ba PDG après-midi Après-midi, c'est au senti que non patron de patron PDG à l'obi boyaye à sombi pena ba billet donc tous na ba délégation ou ta Lubumbashi ma Mike Kalaba ba tutu pona nini wera gombe ba déconfinango maintenant ba déconfinango te faut wera nda déconfinango OK pour bato bazane sengo bato bakangamaki et puis chez Tembana lelo zo senga pena ke wera yanan ya omoni weraye donc bo mona pena que notre bêta concert mona et bêta maté spectacle on a besoin ba image ba Bercy besoin image ba Zénith et puis en même temps wera pas profiter pour présenter bino pe ba mission mususu oyo penza ba na tala maintenant bo découvrir bangote et puis toza suna makambo ya ba formidable ba 7 jours de la semaine ba tout ba sentir le rôle à Saint-Valois Paris 16e alors ba sentir donc programme toza na ngwa makasi le 22 à ne pas manquer ba tunyo stobi ke ba vacances barouta par-ci par-là baroya boya wana et puis na habité soza na question pour na démarrer pour vas-y donc voilà yango monike wana ezana comme programme so na zongi sikoyo côté mususu boyebi ke na ninga ba humanitaire Sankara de Kunta lelo frère Samuel dans le Seigneur comment frère Samuel na komate na zalaka frère Samuel dans le Seigneur na ndenge ya mukili tozana biso na Sankara de Kunta wewa les domestiques riches papa na Sam Samantha Monique Samuel mobala batali India de l'américaine mais na ndenge sikoyo ya makambo na humanitaire en tout cas to kotaki parce que ko sunga bato eza eloko mwa ko sunga eza vraiment eloko moko tango zo sunga babola et ko pambwa makasi liboko eza ko sunga e ko tika jamais ko kauka exactement yango moni leo na minute en tout cas to salaki ba biloko moko to edak to sunga ki bato na appel de fonds ya bandeko ba libanda ba diaspora merci ba Kongola Brazza ba Kongola Kinshasa ba fandaki vraiment ba sungi biso de façon que na récolte de fonds to sali penza ba makambo bien to pesi famille ba Shadrack sourire mwana za koteka matembele lelo bazana ndaku bana boutique bana moto so to longwe pe wana to ye lisusu na ndeko na biso Freddy bayaka mwana akweyaka na aja neva katana liboko to salela boutique lelo azape posé soki to ye lisusu na ndeko na biso oyo lelo na minute oyo frère Badi Banga pour 4 ans nango sikoza frère Badi Banga oyo lelo na minute oyo autaki mbujima yaye azana mwasi na 16 ans oyo bana mibale en tout cas ndeko atambola kapena na mabela zo ramper ndengwana donc fauteuil roulé zate en tout cas tango bayela ki biso to pesa merci na ndeko na biso Jérémy oyo berger Jérémy aza oyo toyebaki par rapport à canal wana et puis na nzela ya mama Colette Nzinga tant que yebaki ndeko wana nga Sankara de Kunta na ye na ora nanga na komi en tout cas na pelisaki direct nanga po page nanga officielle eza page elanda makabato vraiment bakotaka ta ba monaka ba bloko ezake po basunga leo na yo comprendre que ba congolais ba mitema ko sunga leo na yo comprendre que force mboko eza ba diaspora donc na fongola gini ni na lancé appel ndeko wana en tout cas lelo eza na mwana mwasi moko cloclo original oyo aza vraiment na poto cloclo original amona ki ke ndeko wana zolala na ndako mwa ba tol ka mukie boye donc ki ba kozwa pe risque tol e kati bango mitu apesi mbongo na ye to zwili ndeko wana lelo aza na ndako na ye moko chambre salon ndeko asepeli makasi na yoke mbala sima bato oyo bokolinga fo bokotaka na page nanga bomonaka po baka eza vraiment belé aye kosala ke ndeko wana zwi déjà ndako siko tozo préparer ndeko wana siko boutique na ye po abanda koteka za na revenu abanda kosala ni donc par là nanga lobaka ke batu il faut toza na motema kosalisa batu tant que ça les sabbats, que ça c'est obligatoire, que ça c'est ça que tout isami, so Saint-Esprit le bien divine, sungande ko et que ça malamu mingi. Neti kama to yaki na mama muka uchoya, mama na botaka mwana moko, mwana na bota bana misatu, mais mwana ana kufi.
Oh là là. Yé mo kazaki professeur kotangisa na kotangisa piqué crise, asali crise AVC. École moyen ba longolier pour piqué crise AVC. Jesus. Il faut que tu komona maman na. Donc par là tozolo baka ke Sankara ya Sankara musique ité mais ya frère Samuel de tozape na babiloko yo tozo sunga babatu ngate muto nazo sunga me batu oyo ngai nazo senga bapel de fond bato ngala nini initiative na nga tukezo sala ke batu na nzela na nga baza ko sunga pe babatu tanga mo pe naza ko tutisama neti boye batu de ba sunga ki ndeko na ba Shadrach me bazwa ki ndaku donc na ndaku bazwa ki fo ba futa mais na début ba na moi ba problème na utake futa ngo ngai moko wana na mbongo na nga na fuchango na talaki ndeko na biso Freddy Bayaka o akatana liboko na départ na EP fo na zwaki pa engagement ya kofuta ka suba ndaku na ye donc par là na bisaka bato ke bolamu epola raté to kotsa nzambe nyongo mo na nzamba kofuta en désordre donc to zala pe à part ba image to zana ngo peu importe le na minute bato tout ba comprendre bena te Sankara ta lobi na izana ngo Sankara musique ba comprendre vrai face à Sankara pour ba moni bena ke te o bena dans le Seigneur frère Samuel Makambo sala to ndi matenga bato ba benga bazolela Sankara so na tali ke yo muto sala Makambo Nandi mate modèle la finga yo Sankara olimisinga mama wale zala ngomarambo ya ninga normal donc pour vous dire que naza na fondation te association te ONG te mais na nenga nzamba tutisaki biso apesi biso mission to sunga babato yango to continuer ko sunga babato yana ngana betaka c'était en tout cas moto moni penzo tutisami tozana baka ebele ko hésiter te en tout cas $1 na yo $2 na yo et ça là vraiment quelque chose parce que ça na bato mususu neti ndeko wana ba frère badi bangana bazolia penza par jour ko lia na bango za 50 centimes. Eza katikati ya $1. Si. Alobi yango ye moko alobi aliaka 1500 francs. 1500 francs za combien? Oh là là. Tu comprends déjà donc 1500 francs congolais. Baliaka par jour. Donc yango mona baliaka une fois na journée. Baliaka par jour 1500. Donc balia na journée balia na mois balia no budget na bangwa journée 1500 francs. Donc yango zo mona ke yo ndeko nango ozotala ngo zolia ngana zolia yo zolia. Ils en a battu musu pena bazoliati. Et on a battu musu ba souffrir place à rola les ati. Congo, il faut union fait la force. Tu as besoin de sunga na biso na biso. Ngata na mona bande ko nga Congo Brazzaville makambo Kinshasa me bakamati batindeli ngambongo. Babi Sankara par na biso ngo respect. Yango zo mona ke donc Congo Kinshasa Brazzaville zelo ko moka. En tout cas mama de dérive na pesi vraiment ba sala merci ko zali. Merci na ngeka na pesa batu nyonso o bozo continuer ko sunga. Bo s'abonner, bo aimer page na biso Sankara de compte officiel, o ezo sala vraiment makambo humanitaire na kati, yo muto mona kite so okoti na kati okomona baka ezebele. Oyo petso toke na YouTube Sankara de Kunta TV, waneza makambo yo ke sika bo mona ba acoustique na ngezali, bo mona makambo belé. En tout cas merci waneza ka briefing pour batu ba comprendre. Alors faites les cas qui toko Sankara de Kunta. Faites ça nini? Il y a Exaucé Ngama. Il y a Exaucé qui toque ba journaliste ba lié ba memi biloko. Ah ti. Na yebisi yo biloko eleki. Wera non. Ya na nenga mabete feto mona 54 ntaba. Batu mâchoire et suit ba baniko masse batu. Ba masse batu na fête. Ba masse batu parce que ba muso za na mâchoire zo bouger sous ta kanga mebwe. Po mi sunyali ngo trop. Parce que comme ngeloko sikoyo o comprendre ba kina thérapeutique. Ba banda sikoyo ko luka. Oyela bango ti ba masse batu mâchoire en tout cas batu balangwe. Tozaki na ba autorité na kati. Donc tant ozo ka pena ba PDG après-midi donc azalaki wana. Azae donc boss de boss indien azalaki wana et puis to sous na ministre Jolino Makelele waza ministre information en tout cas zalaki wana en tout cas merci son excellence la présence na yo honorable Pacho Panda zalaki wana honorable Patrick Munyomo azalaki wana honorable vice-ministre ya finance azalaki wana honorable Junior azalaki et puis to bosanité Serge Luko qui azalaki wana na madame naye donc batu bazalaki tellement belé ba Roger Niwa ba Dieu de nos imam donc batu belé à vos saranati voilà. Sankara de Kunta réaction il y a Fabregas Maestro parce que on a page officielle il y a Ngama Makanda Weranson réaction il y a Fabregas en train de féliciter sa sœur Exaucé Ngama Tomoni Fali Poupa le King a félicité Lekinaye en tout cas et ça lui bonne réaction à monsieur Belé Bongo.
auparavant ils étaient moins difficile mais le comme facile tout le monde félicitations dans ma page officielle il y a Weranson et ça lui bonne ça carnet tenga tuga loge sala ngana nu et comme sangate parce que fali pour péta que parents OK et ta que natif à Bandalungwa et péta que wengemen parce que yaza mwana wenge donc tant on a le mwana wenge na sens que ne grandia Bandalungwa biso eloge bercé biso à France na biso za wenge donc même goyemba fali au mona miso azako imiter JB azako imiter msusu Blaise azako imiter msusu Wera azako imiter msusu nini ne bande na biso to musique donc muto to ina et moi idole na et moi musicien na emoko msunga 140 nazo yema nazo imiter nazo msusu Wera msusu nani bazo ya boy donc eza orchestre na biso nanu ya commune avec comme ya Congo Mobimba déjà avec comme monde d'attaque orchestre commune wenge eza vraiment identité Bandalungwa et on a zobetelo ke moi na on exaucé fallait amoni ndenge mwana botami donc za mwana na biso donc amoni ndenge botami lelo yeta ke parent père ba Marco 6 en tout cas ndenge fandi wana tanga zomona déjà ke bana na biso ba sala ba exploit ndenge il faut à féliciter. Donc en tout cas merci l'artiste Fally Ipupa di Cap la merveille déjà félicitations à allo téléphone parce que lelo na minute tu vas comprendre que musique ozobete eza musique à recherche eza musique à lobby tu vas comprendre makamusu mais lobby donc ozobeta musique à avance donc yango moniteur na monaki nini na ye en tout cas vidéo na ye a féliciter moi na bango et ça linga vraiment plaisir mon ami de France Fally Ipupa encore une fois merci beaucoup na PCP maman nana ketchup basala mebele et puis na libota mobimba potalaka donc wana eza vraiment famille na biso makila donc tango ayeko féliciter moi na bango en tout cas plaisir tango na pas Fabrigaz maestro en tout cas maestro za mwana oyo boyebi peke na ndenga ndaku déjà ndaku wengemen donc tant to ba wengemen donc cela veut dire kaza mwana ndaku tango féliciter ya bango mwana eza vraiment plaisir makasi leki na ye donc eza plaisir na sens que Fabrigaz lelo musique nazo bete eza tellement kitoko tala ninga salaki biloko ba popori wana sangisi eza ba recherche moko lelo faut féliciter vraiment ba artiste to ba sa makamba kitoko makasi eza pas seulement parce que ba féliciter exaucé mais ça vraiment na ndenge penza ya musala bazo sala en tout cas merci pour ba artiste mususu pe bazo ki tenter na ebike ba sala ngo oyo pe bazu en tout cas merci vraiment de Cap la merveille 3 fois hustle et puis moko Fabrigaz en tout cas merci maestro bravo en tout cas à vous et tant que parents donc moi on a besoin exaucer master ya on le bezate mais na bossa ni pe mutum souste ke ba mutum so sa vidéo il faut rappeler peut-être na monité donc voilà merci na ba onyo so basa voilà bolingo l'union fait la force musique eza kachité la paix plus puissante que la guerre boende kitoko na pas musique a pas musique ba na ba famille OK donc neto za la wana so tali tango mampa ta kufela ke moni bina maman nana ketchup a se déplacer donc cela veut dire que Fally Ipupa atindi madame na ye kende kuna donc on comprend déjà les solo donc eza bateau léo na minute à part musique to chepe meni pas parents tanga moni mwana bango exaucer silisi classe a hésiter et ta ke ba parents ngana fanda ramsu Fally ndeni anniversaire mwana bino kuna Samantha Monique à sa vidéo. Donc pour vous dire il faut féliciter, encourager bana biso eza plaisir makasi. Voilà. Oyo qui allo téléphone nino qui attitude de mon pe boni. Et pour analyser en musique aux arana musicien ou magoza porter parole mais oyebi musique comment évolue aka oyo ki yango boni attitude de mon père et puis koyoka allo téléphone. Et pourquoi pas aussi il y a Inosbi. Osangisi yango pani. Bango nyosto basa musicien te osangisi na ndenge ya polémique te na ndenge ya ton normal pe normal faut bande bana te tango che Fally o ba pe na yoka ki pe Fabrigaz pe ça ke lo na non on a posé question on a posé question parce qu'il y a plein de questions TV te po ya ko sangisa wana ezo sala ke bato bazoluka ba yela bango des artistes anani ba yela bango polémique ateta les deux artistes te na lobi na sens MSU yo coïncidence d'accord mais na lo parce que na sens que bato mususu bazo yela des artistes anete polémique des artistes Fally Ipupa na leki na ye Inosbi OK sikoyo soko sangisi question ngwana bato bako ane tondire eza polémique voilà ateta yo au lobby na yo na sens mususu ya on a bien temps normal il faut sangisa sko batunyo so babimisi biloko na ba wana mbamo eza bien zonge la question Inosbi oui Inosbi bien affilé
attitude mon père Fabregas, maestro, et les autres, bon, on a tangité peut-être. Il faut t'en apprendre. Acoustique méchant. Acoustique, non pas guitare, il y a Hans Zolo, il y a Karine Mokondi, pourquoi pas. Ça va tenir ça. Et puis, tu as pété, fais-toi vilain. On a sali suko. Ok. Donc, on a na tchaika son na ngondambu, mais ce qu'on a bim ça se clip nango. D'accord. Bah, toi, mon abena que non, danse fine comme on t'a convié, ça venait longue, venant que dans CK, donc fais-toi vilain zobima. Bah, mon ango 5 ans d'écoute. Donc, tu as que tu as artiste. En tout cas, tout d'abord, on a banana. Mon ami d'enfance, il fallait pour pas de cap la merveille, donc hustle. Après ça, nous vraiment félicitations parce que téléphone, les locaux, le kuta m'a bêté, rien à voir. A bêti bena musique à recherche, a bêti musique au défouaté. Nga moto na omona bena ngo non, eza dégâts ya osakanate et puis eza na bord moko beta na kati na omona on est genre ba filmer na tali na muta senta da makasi. Frère na biso beta pas du cap en tout cas Alex Choua. t'es aza musique Alex Choua danger et puis ba artiste défouaté et puis ba artiste nyo so baza on zo sentir que ba travailler vraiment makasi. Ba monotonie trop na loko wana. Bon c'est là siko ba bateau ba linga siko ba ya na polémique et puis ba ya ba on va travailler te ba on va ba juger ba ninga. Fallait pour pas il a rien à prouver. Okay. La logique des choses, il a rien à prouver. Azam moto yo fandi penza abandi penza chéri ngela ngale puta po moto yemba bongo. Yeza tika ba blague okapena manitou nini zila nzema manitou la nini eza musique bon zo siko ba bloka ba urbanisme yango na humanisme bon so longo na humanisme loyo ochaneti eloko yo ochelo kwa neti banzembo lokola ba ona linga mingi ya nzembo ekimi eza musique donc pour vous dire que Fali Poupa, azamuto lelo musique azo sala, ozo senti azo sala musique na bien. Abeti à l'autre téléphone, artiste abeti ango bien, lelo na minute na tamboli partout na ville, ezo beta danger. Donc tout comme lelo na minute so Nathalie, Fabrice Maestro, ozo mona kazo beta musique na ye, so na yoki banzembo lokola ba Tabita. Na yoki banzembo lokola ya ba Alita Chamala. Eza musique épave oko pardon tant na yo mona so sangisa saiba popori wana en tout cas maestro félicitations le son na yo tala susu bina filé aza muto lelo na nenga musique ozo senti pena ke défoité na zoka banzembo nzembo nini okomona mutaza so nini nzoka la bolingo za compliqué eza danger ozo comprendre donc pour vous dire que toi ça Inosbi tazoya. Donc pour vous dire que toi na batu bana ba talent en danger. On comprend. So total jeune absolu quoi Inosbi. Au monde qui a beta ba bloc ba oh ba beta ki na frère na biso ya Tanzania wana. Hein? Yope. Au monde ki za kitoko makasi. So total sous ce logo ocho beta sikoyo. Ko balati ba jeune boy. Et ça c'est danger. On comprend. Donc pour vous dire que biso na Congo toza na besoin ba artiste nyonso ba travailler mais sans polémique. Très bien. Tu comprends? Tu as besoin ba tu ba sala biloko na bango sans polémique. Lelo tala netinga ba ocho sala acoustic award. Na ocho bima champion acoustic award parce que na ba vote ba voter ngai. Et puis tango basaki organisation wana bachaki déjà ngai numéro 1. Mais tozaki 21. OK. Yo yebi makambuda na ninga sine bache mutu numéro 1. Donc ezako to lobosa na bino vote te. Très bien. To sali vote na ebisio ke batu babani banana banyo menacer ba batu. Pourquoi? Parce que ba voter nga te pona sankra mais ba voter nga na eloko na salaki. Ki acoustique nanga eza batu ba fandi ba satanda na ngoti. Ba moni na betel ba na ba XOR. Na betel bango ba buba na ba matanga na ba mo savo se monganga na ye peno sentir au fani pena ba bokechu premier wa ya mbobaye ba mama mbilebel na beti ba Fabregas na beti ba Richie Watana be boss live oh lelo tozo zela mi ange mi démon en tout cas to yebi ke beta danger po na yebi déjà que artiste ça déjà concentré déjà na ba ready à Missy déjà qui toko makasa en tout cas frère tozo zela ngotala boss live donc pour vous dire que Léona Minito yo tozana batu ebele. Mais tant on a bêta acoustique, on a bat bafandi wabi sanga.
Sakraba bato bafanya vite tika bino nde boyeba te bozana mémoire mukuse boyoka gampo ta bololete boyoka ba fait dodo te boyoka ba nzembo te ko muto nenga kenda na ngodo bato bafandi lelo net na mito na yembeli bo mweza na YouTube wana na sali lengo clip te moi sandumba. OK. Donc na yembi vie ya batu ba basi oyo ba jeune fille oyo balinga ko bebisa ba via ba leki na bango baba ndoko sa ba neti bazo rater neti ndemu kileza bien neti kindume comme ba neti ndem métier moko ya normal. Ya moni na yembeli bango na ye na expliquer na interpeller bano amike bolanda bango te abandaki ndumba kala sombe lokote asomba mbetu ta somba nini te ya zolo ba memo pa mama mona ngaba na yolo ba sokola yo mais ye moko azana ne lokote soki ye moko ne lokote soki ba sokolo do bo sokola na lokote yango moni na yembi yango eza wana ezaka son ya pamba na beti cover na otambo na kataka batu so koti na chaîne na YouTube Sankara Kuta TV ba comprendre donc eza na makambo biso photo ba noyema pe ba fait ya société ofandi boyembi réalité morobo ofandi oyembi bofandi ekesala bien makasi voilà. Très bien, ça car on écoute tanga na ebi que ozana moi à dire na musique parce que za moto a kalabino ba rojengandu ba mosaka. En tout cas, ça fait très longtemps que Bani Moussalo vous a la musique, mais au moins, les logiques que ça montre Inosbi na déconné Fali Poupaya naïe. Très bien que Inosbi a ça à peine que Bana Moussa naïe la musique, à ça moi la moqué encore, il a encore 23 ans d'âge. Alors, pas de voir au sangi ça y est, bah comme comparer na Fali Poupa, clip naïe salut na tie ndeke na cage, bah le bi bah comme ça vous a Fali Poupa, bah guerre que ça, est-ce que musique ça sous na pose il y a ba polémique wana banal les angatina. Te bazana ba na polémique te za batunde bazo bosana na presse na bino pendenge koma mabe au mona bena bota na no catégorie te bota na niveau te bota le logo te bolimba la moko bosali sa guerre ya Fali Poupa na leki na innocent o bakoza kotika na guerre te pour Fali musique a sala eza musique mosusu innocent musique pa sala eza musique mosusu ba on balé ba sala musique moko te exactement donc tu comprends donc so lelo et comme bena ke non concert mo ke Fali ya royemba banzembo akoza boyemso inosbi akoya na barumba te akobeta afro donc eza baza style moko te mais Fali pe er mo mona ka beta ka pe ba afro abeta pe makamususu donc ponanga wana zali inosbi aza petit à Fali pour Fali pas pistona et pe na ndenge ya makambo ebele ne po inosbi ayebi ke wana vie na ye donc ngapo na ngana olinga botika ba artiste calme pour bolongwe msu na polémique ezaki Fali na Ferré bala mo bolongwe yango Fali na Ferré boyemba mo Fali na inosbi msu inosbi abatu acho banda na ye bon malgré banda musique moi c'est quand même comme mata siko et comme na ba vitesse ba vue nde oza wana za batika bango ngapo na ngaba batika ba artiste peu importe ou azala vie ou asali nini asali ya honneur à Congo on comprend donc tozala biso na ba besoin makamwana te pona ngana osenga vraiment ndeko na ngai no sibi bako sa yote beta musique no ozo beta musique no kitoko beta musique no kitoko na yebi ke masala nga déjà di cap la merveille Fali Poupa azane muta polémique te atinda ngane pe makamwana te za ba batuka bangba koti na makamwana mais ye déjà zala donc Fali déjà na makambo azo sala déjà ndenge mo pe inosbi akomo ya makambo azo sala ndenge mo pe ba Ferré ndenge mo ba Richene donc tozana besoin batu nyonso balanda ba lokolo bayana bango lokwa ba Koffi Olomide bayana bango lokwa ba Werason le roi de la forêt bayana bango lokola ba waze kwa bayana bango lokola ba papa nyoka longo bayana bango donc tozana besoin musique eza suna besoin makamwana te so landi bien musique na biso zo kita pourquoi parce que droit d'auteur misia za pirater misia bimsa ni te au disque mo ba na kosomba someza ka suste tokenda su potote on pas donc et puis Léona minute oyo force ya musique à Congo ndenge zaki libanda bato libanda ba comment fanda bazela mso featuring mo ya Fali na Ferré featuring mo mso c'est Richie mso na Fali mso Werason na JB Koffi Olomide mso na JB on a musique eza na besoin makamwana donc batika lelo babiloko ezaki biso bino pe presse surtout bo aider biso omoni bokoza ka na style moka ka bozela kaka inosbi asali nini soki nani asali nini te bino boya opesa na information ya ba artiste na bino bon matisa pe ba artiste que ça la vraiment bien moi neti lelo biso ba Sankara neti ngabo na besoin ba polémique te parce que toza na besoin makamwa te biso remonta la plus tout ce qui est par exemple msuko sunga bandeko na biso na humanitaire to remonta un peu musique na biso ndento ko matisango biso mo peta ke ba artiste so fandi bobi bon nde na bona sala mo loko na nga mona chango
mon abattuta net acoustique mais chabato baseki makasi lelo to fandi boye fais-toi vilezo ya ba mona clip ba osepela makasi tokozala boye ba fandi ba moni msuna ada chelo ko moko boye net va sandumbe za de na kata chaîne donc il faut mutu na muta sala musique eza munene musique tokotikela ngoka wera te tokotikela ngoka jibete tokotikela kofite tokotikela ka falite tokotikela ngo ferete tokotikela fabrigas te bina filete tokotikela inos bite bill kinton te so c'est le te sonanité de musique eza biso tout pour musique ya munene musique ya emsu na uzwa kutuka to kende to taba misia ba Kongo na okende te na okizwa ta bato to kota ba misia mbandaka ba misia mbujima na nte de musique eza munene oto senga vraiment ke ba continue biso ba soutenir ba artiste po omoni ba artiste na ninga mabete sope na ba kotsa mbongo na mboko sambalia bango ba mbongo eleki na ba minéraux eleki na ba minéraux musika mais ba artiste a soutenir te yango moni ke lelo to tika vraiment ba polémique quoi Sankara Nkunta yo za wingemen ba clash ko le contre c'est le scram nandi kona yo brigade Sarbati en son ayo ki yango te komena na matoité pour ka benga bango a trouver paix parce que bango nyonso mibale bazali na wenge musique maison mère. En tout cas, na yo gango te yo mto informer ngazani. Ok, on note. Tena zaki na badon te mon te mikolo talanga te na ba page. Makasi. Toujours pesa badon tout ça, toujours sunga babatu. Mo ma musique na bima pena na mondango. Parce que ndongo informer ngasko yo ko informer nga. Non tindelo. Tu as pas otindo za dernière émission mutum supa yo keza nini? Donc informer ga batu. Baton so ba yebi donc. Te ba yebi te batino so ba yebi te za journaliste. Backlash oyebi Sankara Nkunta. Oyebi. O mona il est quelque part do yuwe. Namoni adoyuwe tozaki na yo otalaki yango n'est-ce pas namoni nini po lo balanga saka de ko to il y a c'est le scram na et on a betelio mikolo yo nazaki na ba tout ce qui est humanitaire donc nazaki na ba biloko tozo sunga ba bato tout ça natala giti parce que yo o évoquer lo moko oyo za na émission na yo parce que on a bi munde comme sous en Australie ana besoin quoi y a problème nini pour peut-être na go lobby hein Sankara Nkunta bana ba clash ba o clashane na ndenge ya mabe na sens mabe eza la polémique quoi ya polémique eza na sens te ba relater yango ba weleli nini bon mi balende ba yebi o relatant autour de la question na nga ko relater Sankara Nkunta s'il te plaît émission na nga no redire émission na tenga pe na invité na nga si je me confie trop non c'est compliqué aussi mais les autres ba ke yo au lobby na lobby comme non we kana matoité so comme le dans c'est comme pe we raté pour comment il faut ba no beta ça nini non beti tata li solongo te oui alors laisse tomber parce que ton laisser tes émissions Sankara Nkunta ngana mutala na Autriche a besoin bon na yo quoi ngai na comment na ba problème déjà par rapport ya mambo ya c'est le scram donc il faut toi éviter pour que ça bien c'est bon on laisse tomber non ngala banga mutama kanza mais beta li solo ba ni question na parlons un peu de Tego Kimate s'il te plaît Sankara Nkunta Tego Kimate yo beti li solo bi que non c'est le scrap ba la guerre na brigade Sarbati s'il te plaît parlons un peu de c'est le scrap en bang so la brigade Sarbati ba bang so ba bang so makazi non elo c'est qui ka bon Sarbati na ndeko na biso c'est le scram boyebiga c'est la famille maison mère déjà donc malgré divina bo kota na ninga kati ngala talagite mais so ba guerre ezali en tout cas boluka ndenge bo arrangeango etake ba grand garçon etake ba artiste etake ba grand animateur en mboka oyo bo binisa surtout à travers orchestre na bino maison mère ezanda kuna bino donc voilà na yebi ki soki polémique ngo eza to luka total ngo so eza nini mais botika ngo c'est pas le moment biso to kofanda msu boto moni pena msusu featuring mo msu assez Léona Brigade talaka ndenge sala eza grand fox bo betika blo mo bo msusu 4 génériques moko bo azud msu 5 moko bo kutani siko bino mbale bo beti eketeka makasi eza bien makasi mais en tout cas soki moto eza to boma parce que na minute c'est pas le moment tant wana ya makambo wana vraiment ezati po bana pena ba komo kola pe ba komo tala biso très bien on comprend jour moko nakina na ndaku ya mission moko nani yo boya oloba ngape na oloba te mission moko mais mission ya biso sko mwana na ye alandanga penza ngana kendaki nazwa mai na congélateur alandinga penza atiki pena ba parents na ye mais ya landinga sel na ndenge na ye atalinga toi pas beau oh ngame oh qu'est-ce qu'il y a habille-toi pourquoi tu insultes les gens à la télé
soit ce que cacha moi artiste na biso ngala ba 10 ans, ba 10 ans. Ba tuninga bipo. T'es en ça. Abi pourquoi toi tu insultes les gens? Les a faux cachés. Tu comprends? Donc pour vous dire que dérangeant qui Makas. Il dérange quand tu insultes. Moi na muke pas le bano. So écoute pas mon colo. Et vous a bien. Si vous êtes biso que moi na comprendre que na ba polémique biso da sala. Et ça, insulté, mais juste un chose aux samutuna rai. Aux samutuna temps. Mais moi, na comprendre que yo aux samutuna temps. A Monica m'so loba na mutuwe loromo. Est tout la ninga bena pourquoi tu insultes les gens? Na kina yesi bela parana bagutu. Eh yo, bona balobe ba c'est qui? Mais ngamota nguna zonga ke déranger parce que loke uta pas moi na. C'est par là où tu as une polémique. Tu n'as tigate? Tu l'oses. Na tigate? Polémique eza pena que non te polémique eza pena que ba fondation na ba ONG belé liaka ba mbongo wa batu mais ngana kamati pena na liembongo te na zu pena mbongo na ke na sali boutique ndaku mongo monani to sali pena télé réalité to yebo eza ba polémique. OK. Polémique eza nango polémique mais na bon sens. Très bien. Featuring ya Shaingenge na Weronson. En tout cas pourquoi ko déranger ba mission mususu? Il fait déranger ba mission mususu parce que lokwa kitoko tango ezoya. Et puis, que Shaingenge, c'est un bon chanteur. Bayebi que Weronson a fou la talate. Parce que Zoa, c'est comme mixage. Et puis, si Zoa, c'est comme Weronson a nenga trombone, voix de Shaingenge. En tout cas, c'est du lourd. Ngamona yo kiango. En tout cas, tu as un talent dans beaucoup. Mais juste, c'est un producteur basate. Et puis, mbongo pesate. Il y a aussi un vraiment battre Shaingenge. Surtout bate belé bosungaye vraiment bosungaye azana talent vraiment belé tant na mona ba vena so ba senado en tout cas danger donc yango moni ke lelo featuring wa ta boko moni ke bima en tout cas deux fois té et puis we rayembi patron azana katio na papi machozi o azana katsa lubumbashi ya na Enoch Machozi pire vie ya Joël Sebise en tout cas we rasona yembi papi machozi boko yoka ngo en tout cas boyoka bomona bo comprendre nanu kutu disque na bango bimite mais ba komi da ko na ba polémique loke laksa ke loke za bien et puis zo bangi sabato pour musique so sala ngona ibado bangi sabato té c'est très dangereux. Très bien. Alors tout le monde a soutien ya Kofi Kofi Olomide envers Fally Ipupa, tout le monde qui soutient Eranga Betana accord Arena. Tout le monde qui a Weronson, tout le monde qui a misé, tout le monde a fait rigoler. Jésus de c'est le padre, on a payé des jambes. Tout le monde qui en tout cas soutient ma mission tout. Mais jusqu'à là, Kofi Olomide a annoncé que déjà date il y a concert, on a le 13 février na hôtel Accor Arena. Mais jusqu'à là, tout le monde a ta vidéo dans le 2021. Ba vidéo regarde. Yo linga ya les psychopathes. Il faut déjà vous motiver ba tout artiste. Non, batika Kofi Olomide as artiste munene. Aibninga to sa maramna déjà robeta na 2021 ma prévoir déjà les lots azoki na maramna. Do batika artiste na sa maramna. Ça va combattant déjà na accord arena ngo et ko créer déjà ba problème hein. Bon wana za bande ko na biso en tout cas toyebika ndenge loko ngo to lala ngo to lamuka ngo toyebika lobby peut-être bande ko na biso pe ba kotala pe ke bon admission boem susubo sala ngo vraiment calme ezaka kelelo il faut ba yeba ke bande ko na biso ba combattant hein baza pona mboka o ba revendikaka il faut ba comprendre que baza pour rien te baza peut-être neti bato mo bo ba sama ka mona en côté ils na makambu pona mboka donc il est là donc voilà ya omoni bande ko na biso ba combattant to senga peke un jour pena ba artiste moi dialogue mo boy boko épargner bango pe par rapport ba artiste bon bino bo sa musana bino mais biso lit zo continuer ka pona mboka donc ça vraiment c'est important tout senga vraiment ba dialogue wana c'est important donc ça sert à rien ba bras de fer ba nini boye mbila yenzoka to za beta musique to mbila tondi kuna bakangi boy izana ba stress vous comprenez pour les longs minutes so tali bien makamanga na sala même ya bakama ba humanité au mona ke bande ko na biso ba combattant bazo contribuer makasi bazo yape bazo chapre na parce que ba tala nini makambo ezavuma batu bazo souffrir ba mona bena bande ko na ba congolais ndenge bazo lela bande ko na biso ba combattant pe ba ye bazo satchanga pe maboko poto sunga donc quelque part toza biso to ba congolais ya to senga ki ba musicien pe tango ngo sala mo eloko associé pe bande ko wana no tuni pe po to yebi makamne ezoleka on comprend donc ya longo lelo
vidéos au senga ya les grands mopao ba mise ba rotinda 2021 kokite donc ba rotinda na décembre ba rotinda na début 2021 mais toi na posa peto mon motivation na ba dani président we ranson na motiver ba wengemen déjà bosoma déjà ba billet j'ai bien en tout cas ba tunyo so ba motiver musique à Congo ba tunyo so en tout cas to motiver qui ba tu boko tatela dans hôtel arena ya grand mopao ko Felomide à Robeta mise na biso Congo to ko chai poa. Mais c'est juste que il y a une émission où les gars ont dit sa vidéo siko fallait sa vidéo siko nani ça la vidéo siko 2021 ça les lotés donc bah au ça là ils ont marqué cela veut dire toi non as août très bien sans garder compte t'es qui maintenant t'es toi avec émission na yo t'es là on a bien voir ça na sa vidéo mais non toi dans le sens ni tous en août donc tous ça août septembre, octobre, novembre, décembre. Janvier, février. Janvier, février. Donc, nous avons 7 mois. Donc, nous avons un concert la semaine prochaine à Salon Lelo. Donc, pour nous, nous avons à travers eux, nous avons un gentil, nous avons ndeko na biso Koffi Olomide moi marketing et ça la bien mais ko zongo te ni ska photo ça siko non pas forcément je faisais pas obligé mais au moins na solo Sandra Zadi Olanda oli ça suka très bien je vous salue Sandra Zadi ça suka na pesi mbote na pateli katembwe mais José Mulumba le plus beau le plus élégant de la vie de Birmingham papa mon papa chéri je vous aime beaucoup Jean-Willy Keba de Londres et à Willy Moucheni José Nondobi l'esprit et maman chérie aussi maman dit tout que j'aime trop Sankara Denkunda Kolinga fait rigola. Kolinga nande ninga mwana mbali na kolinga mwana mbali. Te kolinga mwana mbali. Faut préciser. Na ninga ki wenge na ninga mino bwa bande. Question ultime be olinga fait rigola. Qui va doit ka tsabso ka tsabso mabe. Parlons un peu nana question mon ngana tout nous mais no banga so na tout no yo ba poko kanso ni mo poleme ok na tout no na temps normal. Yo mission na. O loba ibe mission na yo ya ngala za. Sankara. La vidéo mo boyande ko circuler. Faire golande ko ba maman na micro. Yo na ngina simusika ko sikani. Te wana le kana. Na iba kaka. Te na le kana go bango ba sans caméra. Ouais le kana. Ouais le kana. Très bien. Alors nous sommes arrivés à la fin. Tu n'as pas linga fait. Question au kati ozo be tableau ndam. Totika bon. Tu totika ndenge nini yo mission za totika. Totika. To sala boy. Te dokolo bi mam déjà mambakala déjà les cas donc ça ne vaut plus la peine. Soko répondre ki nga na question liboso ne nga na zongi ça. Non nga pesko yo et c'est ce que donc moi curiosité na sens que linga fait rigola pour artiste abatom so Zolanda. Même si to sotango amona ndeni a lobelinga te. Tu comprends? Na sens que même faire rigola bi que ça sous na temps polémique, des temps polémique. Te nanga na basko na lingela ke na ndeni même so linga musique à faire olinga même so artiste olinga na face ni otuneli. Olinga artiste yiko. Ah lobena na so na linga artiste, si abeta musique na bien en tout cas faire rigola. Léon minute en tout cas ça va. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que musique à Congo kota kimia? Pour kota kimia. Il faut la cara polémique moi loyal. Il faut bon masco ben émission sur internet. Mais yo tuninga qu'est-ce qu'on peut faire? Nazo expliquer yo tuninga qu'est-ce qu'on peut faire pour polémique ici là. Pour polémique ici là. Il faut ba journaliste sur internet ba lis-moi. Tout ça c'est pena télévision normale. Bah mission penza bah journaliste bino ba niko poser mais je mon été dans émission ba télévision mais polémique et botami mambo ba view et botama na émission ya télévision non to lo ba na sens ni bino boya na ngoma be obi ke na ninga mabe lelo Frank Stemai sotolandi na ninga crédibilité ba tout balingara parce que ba monike asala musani normal OK soto bandio compter total quoi ba Vincent Toulouse asala musani normal to kelo quoi ba Aisha Koko ayaka na normal to ke ba Sinsa Kapashi ba ayaka normal wana na kena ngona ndenge ya polémique te mais nazobete ona na ndenge mwa bato baza crédible mais za na bato musubo yebe na ke sobo tali nanyo aye eza bino mo bo yebe daga yawa pito pas les côtés o pardon ya tolo basko na sens que faut bato ba ya ko rejoindre ce ko ba Frank Stemai ba ya ko rejoindre ce ko ba Vincent Toulouse ba rejoindre ba Cynthia ba rejoindre ba Aisha Koko faut bato ba ya ko rejoindre bato bongo to bato rejoindre bato bongo musique polémique ici là. Ce qui va rejoindre de Batou Bongo te musique polémique ici là, parce qu'on dirait pour muta sala na émission il faut qu'à polémique et puis titre bochaka. Nga lo bana mangamsu na émission mo na msu soki mutu msu ya polémique a rocha bena Sankara fingi na nyoyo. Mutu msusu
atalega na titre bandi ofinga de Sankara yepe sakala ksara nini pona nini boye nzoka na lobi na makambo wana te ya omoni ke po polémique ici là il faut bino pe na boza te botika biso na cop na biso musique tranquille bino pe bona bino ba journaliste te bozongela ba cop na bino po atebele ba journaliste te na cop internet OK ya omoni ke lelo na ite yo salango pe na classe bah oui tu vois donc déjà ce que taningo salango ya classe lelo amso ko tala pe amso bon na kinango pe na ndenge pe na déontologie et musique esenga boye to c'est la promotion artiste boye za la boye sans pourtant surtout quand on a polémique donc voilà ba artiste bango moko bana mona ba problème te lelo nga na kolo baka ki ba artiste pour kalezaki ba bureau mais lelo to comprendre que za ba bureau te za ba journaliste surtout ba comme luka ba comme ba taché de presse ba comme luka ba comme ba porter parole ba musicien et yango monique soit fingawa ayawa bambabo et loko moko za la muke pone to sa émission mutoko tout a m'appelle Libaku likamso lobaki on a sens ya mabete mais reke na montage botali bokati bolongoli merci beaucoup mais mutu mso akokata te tane exemple ndeko na biso nani Robinho alika na TV alobani kana moka makambo porte parole alobani ti makambo boye mais tande ba porte parole nso ba yelaki nzoka ba ko pe ko yele ningwana te pas patron orchestre ba ko pe ko benga ebe na téléphone na privé ndeko en tout cas oloba vraiment bien te yoza famille oui bato belé to baloba bato baluka inani Sankara na lobite nga bato kombe babenganga Sankara makamba ko bino lobite nzoko na ko lobate waza mwana biswa ndako et puis pas mwana biswa ndako sa musique ne kitoko leo na minute Robinho en tout cas rien à dire siko to banda lobato loba makamne tinini aza muta ko beta Libaku et ça donc bato faut pas comprendre donc musique ça tende bato aloba internet et église te en tout cas bo tchango mo église muke parce que les églises te là yango boyeli biso bena rando atape na boîte ordre zalara voilà donc on va dire ça jamais grand prêtre na mutu moko boy bon VIP ezali y a pas VIP et puis même kokota batala ko mineur ou bien majeur donc on a soki na boîte ordre ça na ba même na taxi so pe na bato batono kate sima 3 moko do ordre ça si ko ndemo pe fo internet ba chama ordre nango et ça la bien parce que mbelo ndi ba comment on est moi ba succès il faut komika maka ba école de Sankara il y a polémique ngamo père na bino mukonza polémique mais tant on a expliqué bino que moment eza ba moment ngoti moment eza moment ngote monine moto wana eza na sato no to benda koni lobi divine moto wana ezala moya kokufa normal donc lelo ba artiste na biso ba na besoin soutien na biso ndemo lelo to wana besoin ba wera son azobeta le 22 na concert na Chetemba artiste mso akotala te na kina soutenir vie na biso eza plaisir lelo tokotala msusu papa chéri Jibempia na azabo monika mso osali kambo soutenir ye lelo concert a Koffi Olomide Hotel Arena to soutenir ye lelo totali msusu vena biso ba waze kwa totali ba venioche totali ba manda chante nkumu o lelo na minute oyo abeta musique o sentir que na papa Lutumba tikeli bon de faut to soutenir ba ndé mo faut to soutenir ba Fally Ipupa di Cap la merveille to soutenir ba Ferrigola to soutenir ba nani ba héritier Watanabe ba Inosbi bango c'est la famille donc c'est le Congo qui gagne donc Congo ndé donc o etikali nesi boye bela biso dans la besoin ba polémique wana ti les apena ba bassesse moko oyo e umeli trop donc to pesa sko bato ba occasion te ke polia fufu so nginde to nginde ngana patron na la besoin na sa polémique te pona nginda donc pas na patron de l'on a besoin ba polémique te pour vin na ngane na vivango donc naza na makambu na ngana vivara ba business na ba mbongo bali so na bengi papa Richard Moyej Manguez Mans deux fois de son atali na bibo na minute oyo na belela me souvenir na ngana ni normal donc yango zo mona gelelo na relation na makambe belé tant to comprendre ndenge to komo kolela na ndenge musique komo kendele te très bien so to so à gauche tout à droite. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On dit qu'il a son quart d'un coup. Merci pour la fidélité et confiance pour la Afrique. On faut pour toi informer Bino. Merci na Franck Stemay. Merci na Ozenga Lina Chaton Kolo. Maëlle Sadik, Steve Kambanga. Et merci à l'équipe technique rédactionnelle. Il y a Afrique Info. Merci à José Mouloumba, le plus beau, le plus élégant de la vie de Birmingham. Moté ma maman Béni Penda Barcelone, Mouloumba. Bisous à vous, mes parents. Je vous aime beaucoup. Et agent Willy Keba de Londres, José Nonomi, l'esprit d'ici là, portez-vous bien. On se revoit prochainement pour l'homme plaisir. Natiki Sankara Denkunta. Apé sa bambo tenaye vite fait. Divine Matika Mutubote. Sankara. Ah, il y a tout les migas, il y a ça la bieste, tu vas doit mon abilamba.
Des fois, tu es fiancé à Canada, donc, oh, là, tu as fiancé au Canada. On a fiancé au Canada. Ah, ça va. Bon, célibataire. Bon, c'est quoi la minute? Divine vous là, des fois, en tout cas, Franck Stémaï, merci. Pour voilà la fille comment elle a grandi. Colissi Moana, Moussala, pourtant dollar et Kotarana euro. Transformation XOR, sans tout caille. Donc, des fois, tu as pardon. Toujours tout ça que monsieur Benga sans Caraïbes, sans la fille na célibataire à bas la vie vie privée mutu na habité. Numéro les ala affiché na Benga yo mosala be fort. So chalito in anglais yo ka français yo. Voilà, je me retrouve lorsque je suis avec toi, hein, ça fait vraiment plaisir. Yo déjà tongo donc rien à voir, yo sa famille donc na tout ces là na yo parce que au samusa na bien. Merci. Léo na minito yo peu importe ndé to se taquiner ça émission ici na ambiance nango mais en tout cas mutumo bien. Merci. Donc divine déjà. Merci. Ya on mona arrêta on benga ngana ba respect na ngana photo sa émission ba mo. En tout cas la pesa ba mbote na kina États-Unis na pesa mbote na nana benga. Nana Benga, en tout cas, petite sœur, n'a pas na lek États-Unis, ngatem na tina na lek États-Unis, et talinga peut-être divine, na lek Nana Benga. En tout cas, merci Nana Benga, na pesi vraiment salam, na pesi ba mbote na Dadi Bimba, et puis de Bosanité, Jelingangu, ya Karine Ngangu, et puis Sandra Kitoko, ya Dadi Kitoko, ya Papine Sasa, na pesi ba salam, na Las Vegas, Junior et Tunga. Merci beaucoup na président Pichumbongo, Obo Fetaki na États-Unis, na ba Mampata Pona, faites exaucer, en tout cas. Merci beaucoup. Yaya Bunda, Caroline du Nord. Na pesi ba mbote na Yaya Bunda, Caroline du Nord, deux fois te, mutambongo solo. Et puis, to esko na nenge ya yemo na nenga Canada, na pesi ba mbote na Jonas Mbese, na pesi ba salam ebele, na Jonas Mbese, et puis na Bosanité Patrio, et puis to esko Guy Bajolour, na Katsa Canada. To zongi vraiment Suisse, eska na moni, Colette Nzinga, le dieu de Moïse. Balobi ma Colette Nzinga deux fois le dieu de Moïse, femme d'espèce, moi ça na mbongo, so lobi ka koti liboko mbongo e azo sunga babatu. Et puis merci na Julie Citron na kata Suisse, Robert Nchusa, moi na Switzerland na Bosanité, Popis Sungu Suisse na ke Londres kana moni, Tonton Nchusa, moi na Londres solo les mignons garçons, et puis Marco Zefondo na pesi vraiment ba salam na yo, na Bosanité Mami Silimbi na pesi ba salam, sans oublier ba te belé na ndenge pena ba London, Saint-Valois Paris 16e, et puis Guy Malela, le prince de la ville, hein? Papa na Malamine le gars Diogo, pardon. Papa Natalia Malamine, Guy Malela, Yaya Aurélie Malela, moi na mère 7 na moi na ya, Yemogo le grand patriarche, et puis na Bosanité Golf Gizola dégâts matériels, joyeux anniversaire à toi, restaurant CK. Ata ba yeko braquer ndaku Golf Gizola si la raté mbongo ebele. Et puis na pesi so salam na Joli Mayala, Masangwa frère, Joli Mayala na pesi vraiment bambote na yo, et puis na Bosanité Maclodine Kinoa. Na pesi ma ba salam na yesikoyo na ninga alemwela la guerre de Santa Michadaya, miroir de Bandal moi na Maroc, et puis des fois te na pesi vraiment ba salam trop sinon ma banga la bossa. Ouais, donc voilà, en tout cas na pesi vraiment ba salam na Anderson Yimbi salam, et puis na Bosanité Chic Bazola comportement greffe Foutila Matita lié bosinga mfumbo Bazola Mboa, et puis PDG Premier 10 na pesi vraiment ba salam na batu nyonso oyo balanda émission. En tout cas merci na Sylvain Vumi, merci na Nino Mavwemba Tongzol, merci na Nathalie Benga mutakenda Free d'ici d'Akimate deux fois et puis Alindia de l'américaine na pesi vraiment ba salam na ebike batu tout bolanda émission. Merci beaucoup. Et puis Kelvis Nkoyi, Nes Makia Didia Tabao, Neymar Congolais Hakim Saloumou, Basalam Nabino Batunyoso Oyo, Bolandaki. Merci na Batupe Bozo Sunga, toujours Bandeko Nabino Baza dans les besoins. Bon, continuez au Sunga Bango et que ça la bien, ça pour honneur, Yamboka, et puis Bato Nyoso Bazo souffrir, toi assister Bango, topé sa Bango sourire. Merci na Fondation Fali Poupa, du Cap La Merveille, Oyo Yaka ko assister. Action Abisso surtout pour un petit Shadrach, merci. Et puis merci na Clo l'original, topesi vraiment merci na Batunyo so Oyo, bozo continuer. Merci bye bye, tokutani mbalasima, tokangimi suto sambeli. Merci Seigneur. Pour pesi ngambongo na lesa nef mbua na ngai bazolia koleka batu.
Et puis merci les sous Nabami tuka ezo uta na ma ezo ya déjà on a kota kanga partir Dubaï. Merci ezo koma déjà et puis na pesi sous. Merci na le docteur des ignorants Eric Mandala. Voilà quoi. Et puis na pesi tête ndai maboko banque salam sans oublier PD Nada salam vidéo na pesi salam Aïda batunyo so ça être bien sai et sobe bientôt featuring à Soro la raté titre là donc il faut consommer boya parce que fais-toi filer Zobima. Merci, bye bye. Besoin d'acheter une villa à Kinshasa, c'est désormais très simple. Contactez Notaria Conseil et Assistance Noka, spécialisé en gestion des patrimoines. Des maisons à vendre à Kinshasa, à l'exemple de cette magnifique villa des 380 mètres carrés étalés sur un terrain de 906 mètres carrés aux prestations raffinées avec des très belles terrasses couvrant 23 pièces dont 5 chambres à coucher, le tout dans un cadre verdoyant où règne le calme absolu. Notre adresse, 8e niveau de l'ancienne galerie présidentielle, appartement B1. Téléphone plus 243 91 042 68 18 ou nous écrire sur WhatsApp 0032 48 68 12 626. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Kiandankala, Twende. X-Bass.